Eloko ezoboma mboka malobe eleki mingi mosala moke. Incompréhension eleki mingi mosala moke. Kijalelo eleki ebele mosala moke. Ezoboma. Oh, Chole. Yo kasaka eza ki per gagne. Eza ki per gagne ta. Ezalaki nde oya gagné allié muninga ndalié. Bino bo kansa on ki per gagne, Chole. Yo kasaka on ki per gagne beni. Ya ki per gagne te. Tala na moni na yo ki bonibo sala marche tout ça. Mais Martin Fayulu yo kuto ba point d'ambout. Osoko kamana Théodore Ngoyi donc a sali kuto campagne te. Et puis professeur Théodore Ngoyi, j'ai deux choses pour lesquelles je dois m'incliner devant vous. D'abord devant le savoir parce que vous êtes professeur d'université. Je suis votre étudiant en droit. Et puis vous êtes pasteur, homme de Dieu. Je ne m'incline que sur ces deux points parce que vous êtes un pasteur et vous êtes un professeur d'université. Moi, en tant qu'étudiant en droit, en fait licencié en droit aujourd'hui, je ne peux que m'incliner devant un professeur. C'est ça le savoir. Je m'incline devant le savoir, je m'incline devant l'homme de Dieu. Mais pas devant le politicien que vous êtes encore, que vous vous souviendrez, vers les années 2003 ou 2004, chez Antenne A, je vous expliquais la notion, comment est-ce que Dieu m'a révélé que la femme n'était pas créée, mais elle était tirée de l'homme. Vous vous souviendrez de ça. Mais, pasteur Théodore Ngoyi, banda 2006, vous avez une contestation. Vous avez la campagne, vous avez induire dans ngalasi na erreur. Ngalasi, vous avez voté. Na boko ta na ba débat religieux pour ngai na takaka batanzambe te soki ba bouger côté wana te. Pasteur Ngalasi batanzambe ba remarquer que nzoko za na 100 000 bango bana ba problème miki. Donc au fout $100,000 pour sa candidat. Bango soko bana banzala bilo miki. Yo moko so Solomon ba poni ote, c'est-à-dire que au cause la président vita. To ya imana, to ya bilima, ba ya ande po na bale, ba ya ande po na église. Maintenant on voter ba voter Fachi. Pour Fachi na kini ba 90%. Tous les prophéties des pasteurs kassaïens, dans leur vision, c'est toujours Chilombo le gagnant. Bande des hypocrites, et vous êtes des lâches. Les gens souffrent partout dans le pays. Qu'est-ce que Chilombo a fait chez vous au Kasaï? Au lieu d'aider votre frère Chilombo à bien gérer le pays, mais vous l'entêtez avec des prophéties fabriquées. Jusque-là, aucune vision, ni prophétie sur remboursement de l'argent de rame que Chilombo et sa bande ont volé à la population. Pasteur Roland Dallot, où est ta prophétie 2023? Hypocrite et lâche. Francis Tatou, toi aussi, où est ta prophétie 2023? Des bandits en cravate. On comprend vos jeux. Vous manipulez les gens pour vos intérêts personnels. Dieu va s'occuper de vous comme il s'occupe de Denis Lessy. Ainsi dit l'Éternel. Avant les échéances électorales de l'année prochaine, retenez ces jours et ceci. Il y aura un grand deuil dans ces nations. Un grand candidat. Dieu va les retirer. Et un autre, il sera sur une chaise roulante. Parce que Dieu l'a décidé. Il n'y aura pas élection en 2023. Tout le monde est au Pamba. Ba bureau ça qui 970 000. Ce qui 43 bureaux ba tumbi. Et là qui perd gagne noko. Donc yo Chole yo. Lokola ambongo akimi makambo yo. Ambongo wa mama be. Bolemo a Moïse Katumbi anga ye batoyo. Bodame mbongo ya mondele. Siko lobi yo église kota te. Hein? O kota. Ambongo na zongi sur la kati. Ambongo na zongi si yo na kati, zongi sa mbongo batu. Okozonga, Chole yo Chole. Tuvika sendi comme omona yo moko ngo sonyati, okozwa nye politique, okozwa banzinzi politique ba kolanda yo. Na ye na yebisa bana kin, distraction ezalate. Tout est calme. Bosenga di bureau par bureau tozo pesa vote. Kadi malaksi bino ke professionnel, ba mindele bandimi, ba organisation tout endimi ke vote est salamé normal. Mutu tout endimi. Karabino, marche ate. Marche est un mode de contestation et de scrutin. Il y a régler contentieux. Marche est athée. Donc, le bien visionnaire, Mokona. Martin Luther King. Tondimio, les opérations Seni. On peut publier Seni Wana Chiluba. Muntu wa kumpela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkonto.
balinga te oko programme ya Chilumbu muntu akompala Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tala boko sambo politique oyo tozokende na malembe ti 2058 ngana na sombi na kote tokata kaka na te peut-être ka batisi wana ye pas déposer candidature sa campagne te petit moi mukie boy ya mukie mwana bitinda candidat président mais mwana bitinda mawa anga ibaba baso na lien ya bino di bambendre bangotobobo baswapante sur les swapantes ngotobobo di yo lokolo bima kolongoli sultan to sultan e otika libana tina yo tokeno bongo pour mo sakana batu bozo utiliser ba bâtiment ba catholique banda kanza ba catholique bo lien mongo ya candidat moko po botia ba congolais na bususu ambongo banda yo koma ba messe œcuménique esila basangana su l'église telikona yo donc lokolo zongi bonga abimisi yo zonga kuna tina suka net po pilame po bokasi eza qui perd gagne tala bat baza ko composer délégation à SADC tala bat baza ko composer délégation à Union européenne Olivier Kamitato kimia okolega na France 24 biso to lobaka awa yoko loba na France 24 bozana nyongo ya 4 milliards fo boliango courte joie ba pesi bino punition il faut esi là bon matabavion mabe bo louer ba jet mabe courte joie eza qui perd gagnité chole yo za sanza mbalati na suka banda es na ebisio muluba nyonso azala ya kofashe na minute oyo po ndenge makambo ezokende bazomona kaka ifo faci azala faci beton donc muluba nyonso propagande soki oza muluba ozosala propagande te yebake ya boye tozotala kaka na miso bokeba na tribalisme na mboka